Naza agence MCTT, Maître Consulting Tout Travaux. Toeli bino Maya Sikane Bolobaka. Donc, tu veux présenter bino Chypre. Nengi ba parents et belé bazana souci à otinda bana libanda mboka. Démarche les autres 4 à 5 jours à Pamba, maximum 3 jours, 4 jours, 5 jours à Pamba. Démarche ici, vous ne payez rien. Boye na ba passeport na bino, botiki yango. Il y a des documents signés, toyokani to sali ba démarche. Frais d'ouverture des dossiers exacts, non. Biso pa na biso oye otikika simple to bengio makamuno ebimi toyokani nke wana montant to pesi wana vous payez au sombi billet moi na ki. Je suis un client qui a beaucoup dérangé Maître Kazadi. Malgré mes dérangements, il a fait un bon travail, il a fait un bon travail. Nous avons été aidés par l'agence des maîtres consulting. En tout cas, le travail a été très bien fait. Nous nous en rendons compte maintenant, c'est vraiment effectif. Bobo Sanateke ezande bourse. Premier mois, logement na ezali na katiwana. Frais de démarche eza na katiwana. Frais académique ya ane mobimbe eza na katiwana. Carte résident permanent ya ane mobimbe eza na katiwana. Et puis l'avantage, monsieur Césali, c'est que moi, on a travaillé, à d'autres temps, on a travaillé au même moment. Possibilité, on est allé. Nous allons juste derrière Sabena, na boulevard du 30 juin, derrière Sabena, na avenue Kitona, na croisement avenue Kitona, na avenue du Livre, na immeuble Lengelo, 3e niveau. Hiro, merci à toi d'être venu. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci. On voudrait faire un petit coucou à Youssouf et Momo Nyangadou, voilà, depuis le Mali. Et Hiro, une dernière question. Comment tu fais pour avoir cette énergie avec tous les concerts que tu enchaînes, les avions, les répétitions, les studios? Quel est ton secret? Voilà mon secret. Doublez vos limites avec Double 7. Faites le plein d'énergie grâce à la gamme de boissons énergisantes Double 7. Composée d'une sélection d'ingrédients riches en vitamines pour un goût unique et un max de plaisir à chaque gorgée. Augmentez votre énergie et retrouvez toute la force et la vitalité nécessaires pour affronter efficacement tous vos défis du quotidien. Double 7, c'est la boisson irrésistible que tout le monde désire et que tout le monde veut goûter, mais... Ah non, c'est ma Double 7. Ah non! Découvrez vite les nouvelles saveurs Double 7 Light et Double 7 Cola partout au Mali. Très bien. Allez, c'est parti pour ce lundi 23 mai 2022. Mbote Nabino Balandignon sur Bosolo la politique, Bosolo Télévision, la seule chaîne au cœur des investigations en République démocratique du Congo. Nakutani Nabino Lisusu Lelo après pratiquement 8 jours et absence Lisusu et Landani. Si cela dépendait de moi, Nalingaki na bimakate. Mais mon salande ezako bengangai, je suis obligé parfois de partir malgré moi. Mais heureusement pour Mamelo, quand je ne suis pas là, Mamelo trouve quand même de l'opportunité pour se confirmer davantage, pour pérenniser combat à Sango, même quand Sango n'est pas là. Merci Nabino pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour bolingi mosala ou tout ça mosala. Ata kon absence nangai, ba politicien belé ba salimo abuzoba, mi bipe belé ba ibi mo andambo, nazala kite, maloba ya kolobezali, mais distance mo ya kolobezala kite. Mais lelo la kosalo to benga na portugais récupérado. C'est-à-dire, tokozongi c'est la bango makambo bango basalaki. Et koko lekanga boete. Place nazalaki nazolinga lokwa na miboma po malobe zalaki na kati. Alors lelo isengeli to récupérer maloba nyonso wana, to meka kosala ba mise au point ou ezali importante pour na ko éclairer l'opinion par rapport à toutes les décisions prises par les politiques. Tala muninga no aza pembeni na ndako loba na isango aye pesa imbote loba aye moko aye loba sango aye pesa imbote yamba ye loba ye moko ndaye lelo. Mbodi eko bima, batu bako yoka mabe, batu bako yoka pasi, me batu mususu pe bako sepela. Yamba muninga pembeni yamba ye. Ata mutobo yoka lakate loba sango ye, papa zongi, sango ye ya zongi.
Nazalaki na Éthiopie, après Éthiopie, 48 heures. Nazalaki pe na Angola na Luanda. Merci na ba Congolais nyonso ya diaspora bao bazaki na Éthiopie na Addis Abeba. Ba oyo pe balandaki biso na Luanda na pesi bino nyonso mbote na lingi bino mingi. Merci po bolingaka sango. Tango na komi na Addis Abeba na tieka ka tweet ya pamba. Na lobi ke na komi na Addis Abeba. Oh ba Congolais ba sepeli. Ti monsieur l'ambassadeur yemo konde a contacté à lobi na lingi na mona sango. Na eba kite bato balingi nga boye pe na komi na Éthiopie monsieur l'ambassadeur ayambi ngai. Souci na ngai ezalaki na telema na Éthiopie te mena mabongisa nzambe nde na telema na Éthiopie. Parce que ngai na longwe Kinshasa dimanche. C'est très important na loba na bino, c'est un grand témoignage. Na longwe na Kinshasa dimanche. D'abord voyage yango ezalaki très compliqué. Na komi na sali checking na 21h je me dis bon écoutez, le quoi la vol les à minuit 30 na koyi ko kende na nganzela ya côté à Sablière et pas papa dodo na lia mo ambisi ya mai le temps que minuit na zonga poto voyager. Tant on a poussani mukie chauffeur azaki na volant ki okota na libulu moko na ba prince ya biso opération Kinshasa centre. Vous devez travailler côté à Banselewana. Ezaka bo pona ba côté te ba kondi balekaka. Ba pine nyonso ya range misatu mobimba. Et ko panzana na butu wana 22h. Nazako obligé na telema wana. Toluka ba moyen mususu pona zonga aéroport moya ko kende nzela na banda ko kende zalaki te. Na lali na vandi wana timu tukamso ye kamati ngai ezongisinga na aéroport. Na komi na aéroport na vandi. Ba ko yebisanga o billet na ngai eza confirmé te billet za annulé. Muta annulé billet na yebiango na yebiete. Alors que nga nazaki na billet normal, baboyi ko zo ba bagage na ngai kende te billet na yo eza non confirmé. Toye ko discuter na bango ba confirmer esenga ils a confirmé te nazako obligé na somba billet pour la deuxième fois pour na voyager na Boutouan. Vol ezalaki prévu longwa minuit 30 to longwe 1h40. Na moi retard à 50 minutes. To longwe place wana toke likolo. Ezalaki vol direct toko matina Addis Abeba. Mais après 2 heures pilote a vu avion à Kenya na Entebbe, ce qui n'était pas prévu biso pe to yebite. Ba to belé balala ki po to koma déjà ba 3 heures. Mais biso misuka ko kola les agapasi pona ebisaki bino muto ala la miso akofunga mana muto azo ronfler na na bangisaka e barakate to ko kita na Entebbe to kiti na Entebbe bazo ebisa biso na seke kérosène silaki donc to kokaki ko bamba mape to kufi lokola bato mais nzambe na mawana ye avion wana kiti baravitaye kérosène 1h30 à peu presque ne to yeko longwa ne toye ko mata to komi na 10 ape bana retard moya ko za correspondance la kite na zako obligé na la wana na sali 2 jours nzamba sali ke to kutana bandeko na pesi merci et le mercredi je vais prendre le vol pour aller en Angola na ko koma na likolo tomati déjà to komi tozo linga siko to atterrir na Angola avion bandi ko sala ba tour 6 fois tozo kitate o likamunini Angola yango na zomona batu bazo tambola 6 fois tozaka likolo ngabila mususu na aéroport problème za te. C'est après pilote azo ko expliquer batuke très avant et banda ko bimate ba pneu wana zo bima. Ba biso to kosuka wapi nzambe na ngai. Ko kende na ko zonga nzambe na ba avion ya Afrique. Ah nzambe na ngai. Na yebi ke mosale silaki te yango zong Singapour soki mosale silaki na ngaki na zonga na ndako tata. On va recevoir notre champion. To yamba David na biso. Auti ko beta Goliath. Makofi ya mboka. Biso nyonso ba Congolais nde tozabwe makofi na biso yango. To sangisi makofi mutu mongo nda simbi yango auto beta français moko kono. Ko benge Congolais te français, mutu ba beti français. Examen d'état 2022, je vais lire des informations du jour dissertation en faveur de l'unité du Katanga. RDC affrontement FRDC M23, la chef de la MONUSCO appelle les rebelles à respecter les cessez-le-feu. Parlement, les congrès sur les tirages au sort d'un juge constitutionnel prévu pour le lundi 23 mai 2022 n'aura pas lieu. Les Katanga fument le calumet de la paix, Joseph Kabila et Moïse Katumbi se serrent la main 8 ans après. Relance des activités industrielles des sociétaires. Félix Tshisekedi appelle les membres du gouvernement à s'y mettre. Bradage des actifs miniers de la Gécamine, Adolphe Mouzitou et Martin Kaboueloulou au banc des accusés. Plusieurs positions des rebelles M23 bombardées par les forces de la MONUSCO.
Tripatouillage électoral. Sesang appelle bientôt à des grandes manifestations des rues. Conseil des ministres, le gouvernement adopte les projets de loi portant programmation militaire 2022-2025. Loi électorale, on va terminer par cette note pour Hervé Diakese. Les députés ont trahi les peuples. Très bien, allez, on a fini. Martin Bakole Wetu. Champion. Ouais. Mbote. Mbote, tata sang. Asepeli, tukutani lelo. Lelo na tongo. Ozana sentiment nini? Ozana sentiment liboso ya Tony Yoka. To ozana sentiment oza liboso ya Sango, liboso ya peuple. Na kati na ozomi yoka ndenge nini? Nazomi yoka honoré. On a de 1 liboso ya Sango, puis de 2 naza liboso ya ba Congolais nyon surtout ba soutenir kingana ba o bazaki au courant combat te bazolanda na minute. Très bien. Des natures aux amours timides. Hein? Ah ouais. Tara boxeur sur le bakamingité, abetara nde makofi mingi. Très bien. Ouais. Alors, Nalingi, Congolais Moko Alandio, je salue Christian Bossembe qui était au four et au moulin aussi, ouais. Parce que Bossembe a un bakio bien avant. Oyo bobetaki quand même moi lisolo na yo moi moké, lisolo wana et comme leçon pour na batu ebele na vie. Batu ba yeba que les processus de la grandeur avant de devenir grand, il faut accepter d'être petit. Li passe na pesi ombote pour na musala malam. Alors, bateau bazolando pour la toute première fois, peut-être ba mankaki mo ba précision ya mike. Les solos zarapa si mutami betela yemoko, il faut plutôt ba loba likambo na yo. Mais yo moko mi lo bezara moi passe. Ce qu'il faut c'est définir bateau ba yebioto kutani na muto pour la première fois. Mutalinga yeba yo. Ozanani. Betano li solo na yo zanani. Ouais, naza Martin Bakole. Na botami na Kananga. Pona ba o ba yebi Kananga kuna bien. Na botami na famille à 10 personnes. 5 garçons, 5 filles. Papa nanga ikomo na François Ilunga Makabu chef maman Mboui, maman nanga kwa Charles Francine. C'est nazo uta na libota ya mutu azalaki archevêque ya Kananga, Monseigneur Martin Bakole wa Ilunga. On a ba ba yebinga te comme nanga Martin Bakole, champion. Vous êtes marié? Oui, naza marié. Père de combien d'enfants? Moi na moko, mususa zoya. Moi, je suis au Bali, na Bali. Au Bali, oui. Parce que grand frère là Bala. Ah, Bala, oui. Au Bali, on a dit le solo grand frère. Ah, oui. Moi, les colonnaires. Oui. Nakana nga bato bazolanda, nakana nga bino bando vanda wapi. O hero peto komi na bato mususu bazalaka nakana nga te, mais koti sina kimokolo. Ah, oui. Yo kana bando vanda. So zo beta li solo akana nga. Lo bala biso bato akana ngo yo yebi koto yo zakana kana. Nakana na no temps zaki bana mike, to kolina na ndesha. Bato yebi na ndesha na Pax. Et l'andesha rompo ya ndesha tant to koma ba 10 ans wana na lo ba âge nanga to fana na quartier Mobutu na avenue Bakoli comme nanga avenue na pesa maki kombo ya ndoi nanga waza Monseigneur pour to daki bato liboso ko somba wana. Après pour le moment résidence eza na Mwamba Mboye na Malolé Oasis Malolé des places na mito sokei okuta ba parents nanga bazana olongwe kana na âge ni 16 ans 17 ans 16 ans. Oui. Wana ozaki na classe mokati classe na kati classe yo na humanité osaka section na humanité nazaki kosa mécanique général ouais. Général na idée qu'un jour comme mécanicien mais oui obanda olinga mécanique na famille ezana mutu asalaka mécanique tozalaki vraiment na mutu te mutu afongolaki nzela ezalaki junior nga mpe naye kolanda junior asaka mécanique oyo asaka mpe mécanique yo pour monique mécanique ouais. Bandai ko apprendre nango déjà moi mke na makati na banda kutuna ko sa ko bongisa déjà kutuna ba moteur biloko tout mike finalement na 16 ans oyao eloko ni ebenda on akini eloko ebenda ngakini ezalaki ke ba grand temps ba onyo surtout ba yekin atikanga mona père parce que père atikelinga moi responsabilité ya biloko moni tant que moi na âge wana epesinga moi mutu likolo moi mobulu parce que les grands frères n'ont comment on a que ce qui peut être atikali kuna un père ndé azo voyager à Robeba ne pas bengi singa na yaki na continuer na ba na benga ki junior ouais grand frère wa Landi junior ndé abimisa ki ide wana que papa batindanga papa pe asepeli batininga pour nazala na bango ba encadrer wana na nini
ezalaki ba 2010 2011 2010 à 11 Ouais. nde oya soki ntango okomi na famille nakomi na famille oui ocontinue sous classe te na continue classe na Kana bandoke na mécanique. CAMS oui mécanique générale toujours na CAMS ouais. oyo alemba te oyo alemba te wana ezalaki na campus Ouais. wana mpena naki école kuna Ouais. Ouais, na bandoki CAMS eye kosalema ke babeti nga mbaso epa mama moko na lupango place tobando fanda tous les deux makolo nafanda na mbaso wana pendant 8 mois na makolo bowelaka na mamango eloko eloko moko te ndenge oyebaka eza ye mpo bayebisa biso toya mpe ye andima mpe andima mpe moto abokeli mpasi soki mbaso yango esila ndenge batraita biso epa mama moko auta bandundu nde ayebisanga non ndenge ezaki osalaki motu eloko te abeti ya motema mabe ekosila donc makolo ozobetela bakolo ezalaka na mbaso ezalaki na mbasi nzambe na ngai omoni vi moto akomona sango azolataka baweston makolo amayanzi makolo ya biso tobwasa me nzambe ayebi osala makambo na ye alors finalement on va parler de vous na bengi yo lelo parce que bakongolais baza ebele bainvisible bao bazomonana te baoyo baleli yo baoyo bakomomona ke football ekokufa nango mais boxe makofi ekoganye football tozala bajoueur bien mais peut-être par manque à coaching organisation makambo ebele ezoresur te alors que na boxe tozwi mwa sourire tokomi na kwa mwa lolendo nauti omata na vie moko awa nakutani na français moko azotuna ngai tu es de quelle nationalité ngabi je suis de la nationalité de Bakole abi Bakole c'est qui moi c'est lui qui a tiré sur Tony Yoka parce que oh là là le champion ngabi osoka na mundela kiti akomo benga ngande kwa champion donc boxe wana ndelo kotozo sepena mais on va parler un peu de tout. Alors, Kolongwa Kananga, Koya Kinshasa, et puis Kokende Londres. Comment ça se passe? Alors que vous êtes mécanicien, il y a école bien sûr, où il y a un Ponagotanga, Wabouake Liombasu, finalement 8 mois après, où il y a Telema. Parle-nous de cette expérience de Kinshasa jusqu'à Londres. L'isolo est secret ni bomba minakati pour finalement au à Londres. Par quelle magie? Oui. Moi, boxe, c'est déjà na kati. Avant, na ya Kutukin, papa abando lakisa biso déjà moi Koboa Kabaku. Parce que yeko ça le matin on a eu AWP malgré abando qui est chic, mais avant un junior en Afrique du Sud, ils na place abando s'entraîner na Livulu. Nde ala kisanga pe, ils na tongo pour kuna basaka na tongo makasi. Avant ta pour chic ils na abando qui ba 12 heures na tongo na ke Livulu na s'entraîner na sokolo na ke classe. Parce que tant que le qu'on est que ça les mambasu, na eko meka ko fanda, de na continuer de na boxe. Après continuer na classe boxe. Tiki. Na tiki ouais, na tiki. Na continuer na boxe. On a na livulu. Kana livulu et pas qui sur lequel na terrain. À motiver na makas. Alors bien la minute au monde tiki classe, grand frère dans Afrique du Sud, à ça la boxe, au monde qui a bon, a champion. Il fallait continuer. Ceux qui aillent mukolo koya ta ko rendre bino visite akuto ko za bon ako mema et donc on est motivé on a junior au solo anante na noté to solo na noté on a coach qui sur lequel et le qu'on a motivé na komi ko kende entraînement chaque jour 2 fois pour papa na komo le ka ya zunga na ndako to ki entraînement et ko tomber que champion a eu décision ko ya Congo. Koya Congo na ezalaki pour a voyager à les États-Unis. Et ko tombe que Simba quitté à Congo, ne tokutani na ye na coach Kiss abetele lisolo nanga. C'est non petit otiki alaza akomi bon na tout travailler na ye makasi kaka soki yo moko tali au mon niveau ni na commune déjà. Ne junior bien aucun problème était organisé jour moko pour na sparring automatique likola campus côté piscine. Tout ça, moi, sparring, wana, le bien, ouais, coach, vous en a raison. Namoni, malgré la tirée qui moi mouké, naza surpris taille na ya lekinga, mais na yo qui biloko qui aza na punch. Comme ça, bon continuer, toujours travailler sur le dossier na même ya Afrique du Sud. Les places, wana et pessinga sur courage là et sengo. Les grands frères bimiselinga passeport, à salima amnion surtout, à meminga Afrique du Sud. À partir d'Afrique du Sud, aller à meminga pe na gym, tu commences à s'entraîner ensemble tout de communauté na team na équipe na quoi c'est que a eu contrat libanda na kati équipe na ya chenga comme na to voyager na tinde ko salema ke a eu combat en Angleterre au combat ya Paula contre Tony Bellew
Après kopola na ye nde na sengi grand aopoli poso opoli combat ezwaka 6 mois 7 mois oza na repos obunda te moyen nazonga Afrique eza te combat liboso opolaki te grand frère junior grand frère on a bêté les juniors ouais on a bêté l'histoire nde oyebisanga nde na komi Angleterre ouais tant na sengi na kotikala alors bien problème eza te en Afrique du Sud te Afrique du Sud tozali ensemble ouais tozali en Londres ouais voyagaka yo moko na Afrique du Sud na yeka bino mbale tozali biso mibale c'est achaki nga na équipe na ye tobando voyager na ye partout azokende moto mosusu azalaka te ka bino mbale te na équipe moto mosusu bazalaki mais parmi les 4 ou 5 bazo voyager nga naza na kati non yo moko na ndenge yo ozalaka ovoyage ata na master te to na ndeko to voyageaka yo moko kaka nga moko ok na voyager nga moko te tokendaka équipe ya junior après junior kopola combat nde nasengi nga moko natikala très bien bamso bazongi bango nyonso tu banani bazongaka par ezalaki trésor ezalaki ye junior mais ezalaki 2 personnes bafandaka déjà en Angleterre bazalaki parmi équipe bango mpe bazongi yo ndo otikali yo moko na Afrique du Sud te na Angleterre en Angleterre oui. Okay. natikali nde place na bandi carrière nanga ti lelo mais otikali yo moko ebandaki ndenge niki solokela aza te junior aza esu te nani aye kozwa yo tellement nazalaki déjà na esprit bato bazalaki na kati wana na bando créer déjà bacontact bazalaki déjà na bacontact ya bato déjà ntango na contactaki bango bandimi toye tofandi tosololi bameki nga nano basparring bamoni ke naza bon sparring nde eza nini kokota na ring na salle botyegaka ndenge ezala combat mais bolati baprotège te ke bamona nde bobunda neti combat soki bamoni koza bon yalonga baentraînement moko mais réel likofi ekozwa mpe motu bazoteste we nde sparring babenga sparring se ozoprépare combat seke bateste nga bamoni wana aza bon nde bandimi totravaille na bango kobanda Kinshasa otikalaka kobunda te ozalaka na entraînement obundaka te à partir ya kini nabunda te obunda na oti finalement premier voyage no na vie osali ntango junior azwi yo junior ake na yo Afrique du Sud après Afrique du Sud boprépare combat boke Londres te à partir Afrique du Sud nabundi combat obunda combat wana ntango junior amemi yo amemi nga na salle na ye amemi ngai epa bamanager na ye babundisi nga 2-3 combat à partir ya wana azwi contrat sikoyo ya kobimaka ezaka mbala moko Afrique du Sud de Londres te tokenda Belgique tokenda Luxembourg tokenda Allemagne nyonso wana azomi place ye azobunda soirée wana ifale batie kombo na nga ndenge asengaki bamanager na ye nde ebanda osalema bongo ntango bazotya kombo na nga avant ye amata nga na bundi nde makombo ebanda oyebana bacontact déjà sikoyo décision ya kotikala nde na ye kozwa ntango tokendaki Angleterre bakomba oyo obundaki avant tokoma na lisolo Angleterre eza bakomba oyo oganya to bakomba mpe operdre na ganya tout so otali na boxe rek nyonso eza na banamba moko na victoire donc ti bokenda na junior na Kinshasa obunda te bokomi na Afrique du Sud bakomba nyonso junior anégocia mpo oyo obunda na oyo oganya kaka oui c'était na s'entraînant mpe na makasi avant wana yaki en fait ce qui est drôle nazoyeba te expérience no ewuti wapi quelle est la source ya force ezowuta wapi parce que obundaki te na Kinshasa oza moto obunda te c'est vrai kosentraîna mais ozalaki stagiaire obunda te mais okomi sikoyo na Afrique du Sud stagiaire azobeta bato babunda déjà yango wana nde secret ezalaki eza junior entraînement air ezalaki na ntongo oyo tosentraîne biso nyonso tu après kosentraîne na ntongo biso sikoyo tofuta gym na biso à part ngai na junior mpo junior ayebi ke nabundaki na kini te nasala ta boxe amateur awa te nde sikoyo ngai na ye tokende na gym wana tokoki kosentraîne tokobeta na ngai na ye neti toza bandeko te nde place nazwi expérience ya boxe nde place akotisi ngai esprit oza comprendre tout le monde baza surpris ka ndenge oza wana na moto abunda te mais lelo nazobeta bato babunda baza na expérience na amateur mais amateur na ngai nasala yango na junior chaque jour oyo nzambe asala tobanda okende nasala wana akoentraîne nga après tosali sparring alakisi ngai azuseka ka ndenge balakisaka mwana kokomwana nde junior alakisaka boxe mpo na yo junior aza nani azorepresente nini parle-moi un peu de junior selon yo soki il faut loba lisolo ya junior nini ezoyelo na motu comment ozodéfinir junior nini ozoloba mpo na junior junior mpo na ngai aza nyonso mpo na nga mais aza nzambe te à part kozala grand frère namoni ke aza neti ange moko oyo abimela mpe na vi na nga mpo soki naza lelo na fandi na plateau bato bazolanda nga eza grâce na ye soki ayedaki ngai te nakoma lelo oyo naza te
na ba combat nyonso bundi apparemment Junior Azala. Ba combat no nyonso Junior Azala. Et puis ba combat nyonso au gagnant à part moko nde opère là. Ouais. Au bundi déjà 17 combats, 19 combats. Ouais. À 19 combats au gagné 18 combats. Moko nde opère. Ils ont contre nani? Contre américain Michael Hunter. OK, to lobela likambo. Alors nyonso gagné na kati au gagné aux 13 KO. 13 KO. 13 KO. À part on sous soin ezaki ti bara na suka. Tu veux gagner. Pourquoi Junior Azala ba combat nyonso? Azala na moi kisi papa pesaka biloko epa na ye po ya bandaki box avant yo. Azala na lusanzu eloko ni esala Junior fois azala partout. Eza komesana na to mesana ga déjà. Wa yende moni ndongo za boye soki oza coach okochaka mutu. Oyebi déjà ba défaut ya mutu. Oyebi déjà ki mutu soki na lobi bonde ayoka. Ndo koyoka ndenge Junior ayoka katanga za na kwa. Siko eloko net combat so moni ke combat eza makasi eza munene fallait présence na ye. Po ayebi ke na kwa na ata so tali combat ya Tony Yoka okoyoka zo belela. Siko ayebi ke soki ya aza ata ba entraîneur wala baza soki a beleli eloko c'est qu'ayebi nga déjà bien na koyoka mbala moko ke na yoka entraîneur na za na kwa. Abelela rwani na Chiluba na Lingala na Chiluba eza Lingala ba code na limite que Junior a ko na français po mundela koyoka yoka te parce que abeta on Chiluba au moins pena les o réveiller nga quoi so lingo lala okita ozo abeti la muka yo kanga linu kende ya bon makambo azo motiver na Enzo Lucas oui et moi so ko azo ayebi nga bien so monique na lembi azo se protéger déplacer c'est que nyonso na yo kayepena très bien na longwe na déplacer na sala ka ndinga azo coaching en Liban. Donc obundaka Junior azo zala un certain moment roi télécommande mais mi on à gauche kima moto sala boy le soko yoki et c'est arrivé au yoki epé nyonso zo sala peso sala mabu tout et ça mi ka na combat so la ndengo bien so che penali toyo koyoka pena mungongo zo ganga na c'est tout et ça les mika bon. On va parler de ce combat à Tony Yoka. Oyebi soko kenanda kwa nganga to apesio mibeko ta ko peso bikila ezaka bongo. Mais faut que tout ça. Mais là ba bilo na baki par exemple les loyo ndenge ba jeune fille bazola tabatiki presque banzoto na bango libanda soko kenanda kwa nganga pesio mibeko ke komona kasuka leso a moi cité. Okokufa kana ndako nganga po mwana nganga imo katiki kaleso libanda okobimata libanda te. On va parler de ces grands combats et on aime des actualités toyoka ba secret à combat parce que je voudrais ici comprendre avant que va préparer combat wana je voudrais ici comprendre comment tu prépares ton combat ou tes combats au préparer ngo ndenge nini na esprit nini préparation ezwaka yo combien de temps soko zo bundana adversaire moko oyo ba annoncer combo. Qu'est-ce que vous faites pour étudier combat? Chaque combat, c'est dans quelle atmosphère vous préparez? Kaka nengo choloba, to ba pesaka biso ba combo, soki net biso to ba professionnel déjà. Normalement, il fallait pas annoncer combo 4 mois ou 3 mois avant. Pour aux attendre se préparer ou étudier adversaire na yo. C'est que soki une fois net Tony ba pesa combo na déjà 3 mois avant, to fa na équipe na. To check combat to zota la place ba défaut na isa na place azaba côté fort na de to quotidien to que travailler sur yango comment se protéger na comment pour attaquer point faible na ça c'est bien alors par exemple combat à Tony Yoka ezalaki challenge à ceinture T et ça la ndenge nini nana yaka kolobake okobundana mutu te le kosala ndenge nini bino mo bato senga combat explique un peu cette histoire là parce que bato bele ba yebité motivation à combat utaka wapi ezalaka mutu moka lukeli yoka bitumba bobundi pamba parce qu'il y a pas d'action sans intérêt il fallait intérêt za nakati ben intérêt à mbongo ba intérêt à ceinture pourquoi il faut kobunda nyonso ane important avant de revenir na image explique-moi un peu makambo ngo sala ndenge nini biloko ba kombango nani yaka koluka yo boko sala ndenge nini qui met peut-être les paquets en jeu, ça se passe comment, ces histoires de combat? Merci Sango. Pour n'avoir évité, tous alaka, ils n'ont pas battu boxeur dans l'équipe. Dans la équipe, il faut un manager, qui a négocié pour le combat, un promoteur, un coach. Si que notre combat Tony est qui s'intirité, mais il y a classement. Dans la boxe, il y a une fédération et boxe. La fédération WBC, ceinture Nazanango, IBF, WBA, WBO. C'est ça la fédération. La fédération, on a un titre dans le
bazobengisa bapromoteur siko neti ngai na Tony promoteur na ye akei yanga akei bafandi na table na bato ya neti par exemple WBC siko bazonégocier mpo na nanu avant kopréparer combat nani ya koganye marché bake na tirage au sort soki oganye moto aza na mbongo ya kosomba nini soirée wana aganye ye nde moto azoorganize mais eza fédération na manager ya adversaire na yo na ya yo bafandi na promoteur bazonégocier combat nde esalamaka bon. Boxe na biso sur le plan africain au-delà ya sport ya makofi mais moi côté spirituel ezala oui ezalaka lokola kati na biso côté spirituel ya moi eloko moko il faut ezala na kati wana moi eloko moko ya monda oyo au-delà de tout omonaki na kati ya kombo ozobunda ozobenda loboko boye banda ochango boye eremo obeti lokolo tie ezalaki bainvocation fétiche na combat na kati ya carrière na yo ozomona place nango ozochango na place nini eza na place ata to bokoko soki olingi bokoko mpo ozoboya fétiche totya bokoko pe te po bokoko eza deja kindoki eza kisi eza na place ata moko te mais epekisi te moto asimba kisi epekisi mpe moto te ke fa ozo oblige kaka kosimba kisi mpo ozala boxeur mpo so ozala champion non ngai nayebi kisi te nayebi nzambe na kosimba kisi jamais mais maboko banda kobenda wana ezalaki nini nabendi te wana ezalaki wapi na komba na kati ya komba te nazolakisa bapublic mpo na moniere moko bendi boye kiti obeti lokolo te nabeti ke yaka naza natelemi nazwi centre ya ring yaka nalandi interview moko na France 24 Canal Plus pardon nayoki oza kolobela bolamu ya Tony avant combat pe oyebisi je t'aime tokoya kobunda tout ça est-ce que ezalaki flatterie ou avec sincérité non eza sincère eza flatterie ndeni moto bobunda no zolo bane je t'aime mais de un na ligne aza moto kobunda eza boulot exemple ata nde bino bozala boye ba journaliste bobundaka na ndenga musala mais so bokutani boye kopesa ye mbote te eza bitumba eza musala mais moto na ligne comme de un aza congolais d'origine malgré aza français na ligne neti moto mais tant comme kota na ring et comme musala très bien na sepeli poza mwana nzambe c'est-à-dire oloba nanga makambo sanki obomba obsanga makambo nyonso no mais eloko na sepeli na memaki na terrain na pona comprendre mais na comprendre koza mwana nzambe ndenge olobi ti obundi na Tony Yoka nalingi expliquer ngai ce que tu ressentais oyaki po gagner nini okomaki kobanga Tony Yoka nini okomaki mwa kobanga ke Tony Yoka c'est vrai que na epona beta mais il peut aussi me faire du mal nini okomaki kobanga ye na ba round nyonso bobundi round nini oyo moko monaki kokomaki mwa faible c'est vrai qu'on gagne mais koto na komaki mwa faible peut-être pour na mégarde ou pour na santé pour na boy que koto clair Tony abeta inga koto soit na polaki mwa mukie koto malgré ngam na gagner na nyonso betelang expérience à combat oui merci kobanga Tony eza te kobanga ye neti ki kobanga non mutu nyonso tu oyo tango ozokende bitumba mwa kobanga ezalaka na kati eza pamba te tosenga ko secours ya Saint-Esprit moto aza na kisi asengi au secours ya kisi na ye yango moni mwa bobangi ezalaka mais eza te ke ya kobanga ya kenet olakisa devant bato kozobanga non Tony mpe abando banga parce que ye nde azali na kobanga makasi mpo azobunda cheye aza sous pression nayeso oza comprendre bobanga ezalaka nango mais ntango ozomata na ring bitumba kaka ebandi kobanga ezala susu te esprit wana elongwaka déjà on se sentait quand même faible tout au long ya combat na ba round nini sango naza robot te oza moto eza na ba round oyo bimisi baku oyoka nzoto pe esengi cd ouais ya omonaka obeti moko saneni orekile na moke po ozongela lisusu ouais mais ke na abeti nga round a touché nga oui mais abeti nga vraiment na round te vous comprenez nazomona round ata moko abeti nga te mais soko otali bien coûte les contraires yende moto abando kima mingi akimi trop ata so moni ke po bazalaki vraiment tout ezalaki ba juge na ye arbitre na ye epa na ye batu na ye na mboka na ye c'est que bango bazalaki préparé en tout pour que na pour le combat soko moni bango
tout on a biloko tout ya bango ba pesinga victoire c'est que ba moni ba moko ke non ça dit bobundi na Paris na Bercy na U Arena ya wana ozaki na kati Tony azaki na public majoritaire ezaki combien de places 8000 places 8000 places le Tony yemo kwa ko 800000 places plutôt non 8000 8000 places c'est-à-dire Tony yemo kwa ko za jana ba 7900 pour na moni ba ko azaki à 100 oui on va courir à ta santé. À cause de 7900 personnes au Bazaki Nagatia Stade. Mais au-delà de Nagatia Salle, au-delà de ça, l'arbitre sont des Français. Oui, tout. Donc finalement, les Kopezagi à Goliath na David. Makas. So moni tant à Kweyaki. Normalement, ils ont la cas. Mutu moko za la nation na uniquement so mutu akwei ya zo bando compter. Pour arbitre, il fallait qu'il n'en s'occuper na mutu abeti kawazung c'est na coin pour à la place on a été à compter. Mais si tu as bien moto qui on a compté te arbitre de temps que tu as na coin tu ni côté azo récupérer si tant que azo ya abandonné à 8 tant que on a 8 azo c'est toli lève-toi ah ouais arbitre azo oui on pensait azo encourager c'est télé sinon yé toni alinga qui abandonné donc au bêti le roi na pour l'Égypte et organisateur donc au bêti na arbitre tout le monde là ça le combat on a précieux Tony, mes condoléances, mon frère. Niveau biloko zouaki, pour n'avoir biso que quand Dieu est dans les camps, quand tu as Dieu dans les camps, soyez sûr. Zala kimia. Soko zala nzambe si bokota ki kop akosala kaka ndenge boyokanaki. Tony a poli liboso ya arbitre na ye, ba coach na ye, ba juge, o baza ko travailler davantage na ye parce que combat on a un certain moment ba combat qui je pense 63 à 31. Maintenant, mon gars, il va changer comme 51 76. Et puis, dans ce cas, comme on a et puis, jugement européen, c'est match nul. Non. Match nul, il a quitté parce que. Non, mais Botala, Boyoka la Tony Mawa, Boyoka Tony Place Azali, Botala non image wana Tony, Yoka Mawa Place Ozalandaku, moi la mobile abeta magi ma bay, ma kofi à Congo na nzoto à français. Yoka yango. Oh là là, oh là là. C'est là que nous combat à Toyoka. Oh là là, oh là là. Ouf. Oh là là, oh là là. Ah, côté yo pe moi elo comme yo ne zolo à makasi hein. Au pandi muninga zolo. Na mona yi crochet wana à la droite. Ish. Onde bomagi. Onde ko tala bien action. Tala. On lui a posé akena ozong sanga zomo. OK. OK. OK, fallait mutukuna na ser contact déjà. Normalement na 10 combien s'il a déjà. Oh, donc na 10 to komi kao. Maman kao. Mais ça dit arbitre atiki na no. Zone ça le point na yo arbitre wana. De temps ke ko zone sanga wana. Ezaki déjà 3 ou 4 déjà. Ceux qui mutu azaki na ser compter déjà. C'est que ezaki déjà 10. Sauf tali coach nanga temi na quoi bando se perd déjà. Oye pas bando compter na misabi. OK. Ouais, au moins coach nanga yo na quoi on a zo compter déjà. Mais tellement déjà après que tu gagné déjà. Donc match ezalaki triqué. Mais nzamba laxi qui yenda za monene. Ah oui. Après ces victoires, le coup mon kembo zonge pa na ye. Ça c'est bien. Alors, au gagné titre wana na classement au Matisse ko komi 10e. Na komi 10e classement mondial oui. Mais moi bon au aux yeux hein. Oui, car oko bunda pona pambate. Na wagi 70 millions. Non, million té. Na million. Franc congolais? Ah, ata congolais. Mondela vous la franc congolais. Hein papa Koulos. Ah ouais. Vous combien? Na niveau. Mon d'abord to lambongo te zambo na yo. Na oui, mais na niveau. On y a makofi. Makasi. Na niveau to komi zo tali mamnyo to eza sur internet. OK. So bois qui moi liso ko moi. Soit so ligne après on a relaxé au contrat. OK, voilà. Ozo masque montana ngina yebo zu combien? Na ko senge logo te ngina yeba. Te nzamba zo mona ngana zina mbongo na ngate. Très bien. Donc yebina noté. Na yebina pour dans la équipe. Il fallait na mbongo ekota na équipe. Management mutuna muntu azaye nde nazu yanga. Yo sambela wapi? Na bandaki ko sambela et pas walesa. Avant olongwa. Avant olongwa. Mais avant kuna na bandaki ko sambela na ACK. OK. Na Afrique du Sud tant au pasteur Koufi. Et puis na Lungwepe na mitoni na mitona na za père spiritualité nazo sambela nzamba guidenga.
Mais mon message. C'est le un message. Tout sur l'après. Ouais. Ma question avant d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. Tout sur l'après. Donc, le mélano de ma sangate, c'est déjà. Et puis, aux arts, moi, Simon. Mon corps, oui. Quand ça avantage. Vous avez un critère. Très bien. Alors, nous sommes en direct sur le champion. Martin Bakole, le champion 10e de la classement mondial. Catégorie à poids lourd. Hein? Poids lourd, super lourd. Oh là là, ça c'est très bien. Alors finalement, ok, en Angleterre doit s'installer normal. Box n'a pas de problème makasi. Mais avant tout comme parce qu'il faut te décrire, n'engeni niyo s'en sortir. Qui sini niyo sali poko mabakole. Alors que batubele bakosa la boxe bazana un problème makasi. Mais je vais d'abord vous montrer parce que le parcours n'a apparemment au sauté. Zala makamso betité. Pas bosembe na landa ki olobela ki makamwa moto. Ki yo na vi na yo. Okumba moto zala pe wewa po kote on a batu balingi yango mwa mingi. Okoma ki wewa na circonstance ni. Après Mbasu Mbasu tozali ka bana mibali na ndako parce que moi ekosala ke père moi chite koti omoni moi par mois kofuta ndako kolia komaki moi kokosa de tant que mobile omoni ko croiser maboko te ne salari que non okobima pe bando débrouiller ou le kandeni ni ya ko survivre mais na tongo ke na no box so silisi ok ko luka moi elo na ndinga kino nyonso to assez débrouiller yeah. Yamoni bawe balelinga fort. Donc c'est-à-dire ozara okomaki wewa ndenge nini? Okomaki wewa ndenge. Na une des 5 camarades na ngai. Moto Dio Mpoi. Oui. Azape na Kenya. Na memaki Afrique du Sud tanzamba pambola kinga. Na bengisi aye. Asali ba formation ya track kuna pour le moment za a. Bobe banati. Te be banade. Si. Toza. Je suis informé bolo bananga sute. Toza na ye. Bolo bananga sute. Soko tete mena obenga en direct. Benga en direct ya koyebiso pourquoi tolo banate. Toza ba camarade mais ko manquer respect na miso ma bokilo na ngate. Très bien. Mais mon eloko na mutu aza na chef te mais chef na za bokilo. Très bien. Asala eloko moko ya ke azo manquer respect na miso ma bokilo na ngate. Asiminga na bilamba. Siko ngai na ko bunda te. Mais nga na moni Jompoi. Na moni na yo so asimbi na bilamba ya lokola il y a pas match pour Jompoi za la santé osimbo na maboko te. Ça moi-même j'ai vu. Et comme Kazaki na état second na ebite mais ndengo beti yango j'espère ozana na idée si yango abetelo peut-être abeto nde mususu. Za jar na ngate ya bango mais nazo obligé ce ko ya ko bango. Si parce que ezalaki ke tant a ucha Afrique du Sud aye azalaki na Lubumbashi. Parce que susi na ezaki azonga. Na bien ok ngai naza kuna soki ozongi kini ndenge olobi ke ya moto aza lisusu te olingi kozonga na famille te zela ntango na koya comme ça na osomba mwa ketch moko nde yo oza moto ya kokumba comme ça bando kobula nango eyede yo eyede nga comme ça naza confiance na yo ebanda kobula na ye effectivement tokei na ye nasombi ketch na miso na ye napesi ya bando bula ntango napesi ketch na ye soki olalalaka nango ye ayaka kaka koverse mbongo aya na mbongo aya nango te après 2 jours naza kuna te eza ata na mutu nanga te mais jour moko aye ngai nazalaki te pratique la madame mbongo nakuti ketch etutani kote ya litama jo namoni mwa ketch esali accident o chauffeur moko napesaki nde asali bongo opesi chauffeur mais bongo ya moko fale naleka mwa mopepe na boss acede car epa motu mosusu nabi mais pourquoi ozosala bon parce que jour mususu nazalaki na posa mema mama bokilo nanga aketika ye na église po mama bokilo azalaka na mbujima ayaki ko rendre biso visite azisanga oyo nazokoma na pardon eza urgent aoke aza na mutuka te azwi mutuka cede pa mutu ye akei makambo na ye mususu amela masanga koya azoya ndako akomosasanga baje na miso ya mama bokilo jo toza bakamarade tala mama bokilo aza tika osasanga baje alungwa ngai nakozala yo oza boss na nga te ngai mwa mosala na yo te ngai naza mbongo nakosomba mitu na jo makambo nini oloba na miso ya mama bokilo na nga me kende nanu tokosolola précar eza na biso jour wana so ezalaki neti kindoki nde aparti ya place wana nalobi non fanda kote na yo tika mutuka na nga olobi naza boss na yo te toza bami kende pesala vie na yo nga mpe natikala me tosokutani topesana na mbote Jompoi nabengi yo na ndako bimela Tony bimela Martin Bakole na télévision bimela ye nano bima ye na TV omoni sango aza na ndenge na ye kozwa sango te lokola bato nyonso sango aza na ndenge na ye na koti na ndako esika Jompoi azalaki nazobimisa Jompoi na ndako
John Paul Bima. Bima Siko. Mon ami de tous les temps, bonjour Martin Bakoli. Bonjour, bonjour. En tout cas, félicitations champion, félicitations. Atalaki Kombanao, les cas qui bien aussi la fierté à Banamboka. Donc en tout cas, vraiment toujours ba conseil Zalaka ndenge zaki kala. Ngana mtunao ebi to kimba fort na talaki ba combat ba polémique ezanga ate Zalaki balobi non azali bumu balobi non libumu neza fufu. Wana mtunao to kimba na ya beta Tonioka. Et ko beta Tonioka esali pena bien makasi esali fierté amboka, il faut toujours parce que soué na biso za to kindeti na WBC World Champion. Oh, you are number one, you remain number one. Ozaka numéro 1, Ogotika Laka numéro 1. En tout cas, vraiment, Yangwana, ciao. Très bien. Mais dans mon le place, ma bête. Ah, le bien ma bête. Oui, à peine aller ma bête. Mais tellement insisté. Tellement insisté. Au moins, il y a un nègre aux Araki. Héros, il fallait Azalo, mon aïe. Ouais. Parce que héros, peut-être, n'a pas comme moi, seul. Ata yo mono zana au Bali, au moins maman Bokilo, ko sara devant maman Bokilo te. Et bien moko ba à salle peut-être et ko sala mabe. Ozoka na un jour peut-être ko bongisa. Toto bongisi déjà. Tala ka tumbi na Kabila bakuta ni réconciliation bakatane. Ouais, c'est politique. Namoni jida na sata na bakuta. Pour la première fois na mukili jida na sata bazongi ba master. Mais peut-être que za pona ba caméra mais na set ebité est-ce que bazonga ni pena solo des problèmes to. Et ko za pour la vidéo, ba photo, message kende mais na ninga kati politique bazonga ni nante. Très bien. Ouais. Boza Ebele Bozolanda Biso, je voulais poser quelques questions avant Nassili Sana Bakoli pour Photokota Skoma, ma fédération, moi, Moké, et puis quelques projets d'avenir. Après cette émission, je vais recevoir l'honorable Peter Kazadi, élu à IDPS ya Moamba. Nazo Yambaya. Peter Kazadi, Nazo Yambaya. Mais je voudrais réfléchir à haute voix. Bino Batozolanda Nandako. Martin Fayoulou Madidi. Kulutu Nangai. Tshisekedi a commis président de la République, Martin Fayoulou, Bapesi Loboko, Babengi soldat du peuple. Martin Fayoulou a lobby. Loboko ya Tshisekedi eza solo eza salité à kopusa na Loboko anate. Oui, azan a droit. Azan a droit. Batiaki mundu qui te point di maliboka Félix Tshisekedi. Azan a droit. Ya koboye. Et là on a yebi. Tangu Martin Fayoulou azan a opposition. Yena Tshisekedi. Bazozo ba gaz. Batebele bazalaki te. Yena Tshisekedi kuna. Mais pour des raisons politiques, Martin Fayoulou estime que Tshisekedi a trahi le pays. Parce que Tshisekedi s'est associé à Kabila. Va trahir. Plus encore loin, Tshisekedi a bénéficié de la tricherie organisée par Kabila. Dans le contexte de Martin Fayoulou. C'est un droit. N'a concédé à Martin Fayoulou. Tout ce qui est la logique, Oyo, Tshisekedi a triché qui élection selon Martin Fayoulou, na Kabila. C'est que Tshisekedi a zaka ka conséquence ou bénéficiaire. A zaka ka bénéficiaire ya tricherie. C'est que cuisinier a tricherie de za Kabila. Moto ya boti tricherie na maternité, en croire la pensée. Il y a Martin Fayoulou et la Mouka dans l'ensemble. C'est Kabila qui a organisé, mais en complicité avec Félix. Félix bénéficiaire et que Kabila Joseph, c'est lui qui serait le cuisinier à tricherie. C'est tout dans le contexte. Pendant ce temps-là, Matata Mpogno était du côté à cuisinier à tricherie. Il n'était pas dans l'opposition. Vous avez refusé la main sale, entre guillemets, de votre frère qui a combattu avec vous dans l'opposition. Mais vous avez accepté la main ou de collaborer avec l'un des disciples et à cuisinier à tricherie. Pour quelle fin? Je ne sais pas. Question.
Bino bo répondre. Na boyi mwana ya mama na ngai. Oto botama na ye tata moko mama moko. Parce que na yoki ye. Akomi ko solola na ndoki. Na tiki. Sikoyo quelques jours mwana ya ndoki aye ko luka ngai. Tokomi na ye ba ami. Alors que ndeko na ngai akabwana na ndoki. Po ba yebisaki yeke ngana ye to ko solola te tant que azana ndoki. Ayebisaki bino ba politicien. Population fongola miso na makambo na zoloba. Nayebisaki bino mikolo euti lekao. Que maternité à San City et botisi biso ba politicien oyo nga nazo croire teke ba obimisa eloko malamu. Mais aka mituna. Nga nazo mituna. Parce que soki Félix Tshisekedi akabwana na Kabila na makambo ya politique parmi ba raison eza ba raison toyoka kia mariage moko contre nature. Incestueux, mariage contre nature. Et ça a créé une motivation. Contrainte à Félix Tshisekedi pour sortir. Entre Félix Tshisekedi et Kabila. Dans la logique où l'opposition est qui tenir Félix rigueur. Lesquels de ces deux, Martin Fayulu pouvait s'associer? La classe politique est parce que Félix Tshisekedi s'est associé avec Kabila et ses gens. Et puis l'opposition a critiqué ça. Il ne pouvait pas. Les premiers qui s'est associé avec Kabila, c'était Tshisekedi. Puis bah, tu vas critiquer yango. Mariage contre nature. Oko sangana na bangote. Mais le long d'un argument est changé. Bino bo sangana na bango biso toko sangana bangote. Ah, de temps na sangana na bango banda ko lulangai. C'est une question. C'est à vous de répondre. Moi, je ne suis pas là. Répondez à cette question-là. Bon, à la fanatique, vous devez répondre. Bino bo bisaki biso ke Kabila zalaka demo. Nde bo bisaki biso Kabila zalaka demo. Lokola biso to sanganaka na demo. Lokola yo sanganaka na demo. Lokola bango ba sanganaka na ba demo. Lokola batu nyonso bino selon bino ba politicien. Bozana demo moko Kabila selon bino que Kabila est un demo. Ça dit bino no sfubo boya yi. Mais nengri batu musu bazo attaquer parce que bazaki na demo, mais batu musu bazo zongela demo. Quel jeu ba politique bazo jouer biso? Finalement à la fin Kabila rozala lokola dénominateur commun à Binonyos. Kabila risque de gagner la bataille à la fin. A gagner la bataille. Si vous avez tembe Kabila a gagner la bataille. Yo na mona ki yo pa mwasi wana ndumba. Tant que bando kene pa mwasi ndumba ngano to koyoka na te. Mwasi na ndumba zana masane muso ndumba. Oh ya zala maîtresse. Ndeo zana ye. C'est la même chose. Politiciens zo mema biso wapi. Na okina katanga batu basangani. Batu basangani na katanga. Réconciliation. Qui peut refuser la réconciliation? Nana ko boya batu basangana. Nani ya ko boya batu basangana? L'homme est appelé à évoluer. Mais il n'y a pas réconciliation sans réparation. Bokoki ko sangisa batu te soki ba réparer nanu te. Il n'y a pas réconciliation. Il n'y a pas réconciliation sans réparation. Nalobaki mikolo utole kala yoki solo ya Martin Muzitu na Fayulu bakabwana. Nalobaki yango epenga zalaki yao. Quand je disais ça batwalo bien bakabwana te. Lelo tuza wapi? Maloba na nganganga. Nazomona makambo bato azomona te. Ki mona mesu. Koko Nyangi. Nalingi na rappeler yo ke Katumbi azaka na Kinshasa Koko Nyangi. Katumbi azonga déjà. Katumbi esa zonga. Koko Nyangi oyebaka te Katumbi esa zonga. Ndeko nani Moïse Katumbi na Kabila bakabwana ka sur le plan politique ou sur le plan tribal. On a dit que séparation la bango zaka sur le plan politique. Moïse Katumbi yemoko azo expliquer pourquoi bakabwana ka. Tchelanga na Moïse Katumbi. Moïse Katumbi yemoko azo expliquer ndenge nini bakabwana ka. Pona nini natikaka Joseph Kabila. Moïse Katumbi yemoko ngaite yenda zolo. Pourquoi bakabwana ka? Avant tolo de la réconciliation, il faut réparer. Tobananano, Moïse Katumbi, pourquoi il avait laissé Kabila? Parce que la séparation était politique. C'est que Kozonga peut faire sur le plan politique. Qu'est-ce qu'il reprochait exactement à Kabila? Moïse Katumbi.
Katumbi, dans Jeune Afrique, il y a 4 mois, Joseph Kabila vous a comparé à Judas, c'est-à-dire à la figure du traître. Il a même ajouté que vous devriez en assumer les conséquences, c'est menaçant. Or, Joseph Kabila compte encore beaucoup de fidèles dans l'appareil d'État. Est-ce que vous ne craignez pas un mauvais coup à votre retour? Ce n'est pas sur toi, Joseph Kabila, de me traiter de Judas. Et je crois qu'il doit lire la Bible. Aujourd'hui, Monsieur Kabila, il doit faire son examen de conscience. Il est resté au pouvoir de 2016 en 2018. Il a trahi la constitution congolaise. Il a trahi le peuple congolais. Il a tué à l'est du Congo, à Beni et dans le Kasaï, l'insécurité qui règne aujourd'hui. Moi, je ne voulais pas rester avec l'incarnation du mal. C'est pourquoi j'ai quitté Kabila. Si lui peut se comparer au Christ, je demande à la population congolaise de nous juger. Pour moi, les Judas, c'est Kabila. Mais vous... Alors, parce qu'il y a réparation, il faut que Moïse Katumbi nous dise, Kabila continue à être l'incarnation du mal, Kabila continue à être Judas, ou Kabila s'est transformé en Christ. Il n'y a pas de réconciliation sans réparation. Makambo nyonso bolobaka ngo en public, bolobaka ngo na TV, zalaka makambo kubata mate. Vous devez avoir le courage. C'est de là que je soutiens mon frère Perrault. Voilà là où les politiciens peuvent demander pardon à son peuple. C'est que Moïse Katumbi doit nous dire et nous demander pardon. Peuple na kosaka bino Kabila zala jidate. Na kosaka bino Kabila zala incarnation du mal te. Parce qu'on a réparé. Ou soit reconnaître qu'effectivement zalaka yango. Pas de réconciliation sans réparation. Politicien tant bozolo baka makamboyo. Boya bake bozo bebi sa même éducation ya bana. Kabila l'incarnation du mal. Il a tué à Beni. Il a fait ceci. Ce n'est pas moi, c'est Katumbi qui l'a dit. Maintenant qu'il il s'est réconcilié avec son frère. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut réparer. Il faut demander au peuple pardon. Il faut leur expliquer que ce que j'avais dit était un mensonge. Koko Nyangi et les amis du PPRD à l'époque, au régime passé en général, parce que même pas du PPRD, mais au régime passé, ils ont qualifié Moïse d'un étranger. Et donc, c'est là que Moïse a participé à l'élection en 2018 était parce que Moïse était qualifié comme un étranger. Selon Bango. Mais maintenant, aujourd'hui, les Katangais se sont retrouvés quelque part pour parler. Joseph Kabila et Katumbi. Ils sont réconciliés à un Katangais ou un étranger. Est-ce que Bango va benga ki Katumbi étranger? Yango salaki même Katumbi a participé à l'élection parce que Tolanda ki ba discours news. Maintenant ce qu'on koyoka na isalami. Katumbi a zongi Katangais to azaka étranger. Koko Nyangi. Devoir de mémoire. Katumbi Chapwe, en 2006, a dribblé tous les Congolais. Il s'est fait élire comme Congolais, député provincial. Il a menti tout le monde. Il doit être pourchassé et poursuivi jusqu'à son dernier retranchement. J'encourage nos amis, les opposants d'ensemble, qui sont en train de l'escroquer à souhait, parce que c'est l'argent de la population congolaise, qu'ils continuent à le faire jusqu'à ce que cet argent va s'épuiser. C'est deux. Oh, Koko Nyangi va encore parler. C'est pas moi, Koko Nyangi va encore parler. Koko Nyangi parle, lui parle. Il est prof, il parle. Parlez encore Koko Nyangi. Allez, parle Koko Nyangi. Koko Nyangi va encore parler pour la deuxième fois. Il lui donne son point de vue. Son point de vue. Félix, il faut me chercher la vidéo Koko Nyangi parle pour la deuxième fois. Azan a drapelé naïe. Je pense qu'à l'époque, Azan a parti à Mouabilou. Ah, je pense peut-être, à moins que je me trompe. Politicien tango zoloba, yebaka makambo zoloba. Yebaka makambo bozoloba. Et qu'on rattrape bino na tabiso tota bana mikiete. Population écoli ezo yeba. Aujourd'hui, quand Félix Tshisekedi s'est mis ensemble avec Kabila, bavandaki na nani? Bavandaki na étranger, to bavandaki na congolais. Alors qu'à l'époque, Papa Tshisekedi n'a pas si Moli Monepe Manakimia.
Kabila a été qualifié d'un Rwandais. Namboko, il faut qu'on se dise de vérité. Benga Kabila Rwandais. Opposition pour Nabango, il n'est pas congolais, il est étranger, il est rwandais. Mais quand lui dépêche au pouvoir, vandi ensemble. Na Kabila. Bavanda na étranger, rwandais ou bien bavanda na congolais. Bino ba politicien. Bino ba politicien. Bino. Kaka bino. Bozo kabiso na gauche lokola basaki. Bozo kabiso na droite lokola basani. Moto benga ki étranger, lobi ovandi na ye. Moto benga ki jida lobi ovandi na ye. Biso nde bakoba. Biso bakoba. Tozo tala kakaka. Bozo me makabiso nenge bino bolingi. Toko suka wapi na makambo. Toko suka wapi. Toko suka wapi. Moi je n'ai rien à dire, mais nazomi tout na toko mi wapi. Ba parti politique nyonso bozo mona na monde. Ba kolo démocratie, ba regrouper yango kana 2 à 3 partis. Toza na gauche, na droite, na centre. Mais bino boza na plus de 700 partis politiques. Ba tu bazala, il faut bazala normalement na gauche bango nyonso. Mais bango nyonso wana bakozala 220, bango nyonso bazala idéologie kaka ya parti moko mais baza en ordre dispersé. Pe mutu na mutazala malette na nzoto, azolo bakaka moi selon mon peuple. Tu parles de quel peuple? Peuple ango eza ngai to. Donc moi je suis dans ton petit sac là, c'est moi le peuple. C'est grave. Alors on va terminer. Koko Nyangi Loba sous vérité. Devoir de mémoire. Katumbi Moïse, l'ancien escroc de Lubumbashi, il dit qu'il va revenir ici, par Lubumbashi. Ce qui a Zali Mobali, Moïse Katumbi Chapwe, qu'il foute ses pieds à Lubumbashi. Il est là, qu'il vienne. Il est allé malade, s'il est guéri, Katumbi Chapwe qu'il revienne. Et il va faire face à la justice. Sikoyo Koko Nyangi, omoni ki okosaka po Katumbi azonga, Katumbi asala parti ensemble, Katumbi auti kozala Kabila. Omoni ki Koko Nyangi okosaka, prenez maintenant le courage de revenir à la télé pour demander pardon Koko Nyangi. Bino nde bokosenga biso pardon, biso peuple tokosenga pardon te. Bino bakonzi bokosenga pardon. Bo bino nde bozokosa biso. Okosinga yo na ye boboyana. Okosi ngai yo na ye boboyana. Olobi oyo na ye bolobaka te, mais lobi suba moni yo na ye. Luambo ifalo zala, Luambo ifalo zala, Luambo. Aïe aïe aïe. Allez, avant de prendre Peter Kazadi, on va terminer avec Ndeko Bakole, champion. Oui. Yoko kota marambo ete. Ah non. Zano Libanda. Oui. 24 heures avant combat na yo, on déplora qu'il manque d'appui. Ma part il y a gouvernement. Mais après victoire, tu as été reçu et puis aux yeux, félicitations à Batunion, soit commencé par le chef de l'État. Contradiction. Au bandako Lukanini Liboso, au bapesio na sima pour changer langage. Na changer langage, c'était. Nous avons été surpris. Nous avons posé surpris. Depuis la bandi carrière, nous avons toujours un soutien à Bakonzité. Tout le temps en déconnant. 17 compagnes au Bundawana, Bakonzi va soutenir Taïlon. Attends, 19 coups de tir. Mais à ma grande surprise, nous avons été surpris. Quand tout le monde va être surpris, comment on a vu qu'on a réseau. Et du coup, on a reçu une invitation à ministre sport. On a bien signé à Otisiko Yazan Lubumbashi. On a été à loger dans l'hôtel du Fleuve. À l'objet Kazoya. Tisiko Nazo Zelay. On a planifié une. Il y a un forum, il y a réconciliation. Ah oui. Depuis, on a monné dans le. Mais on a un chef de l'État. Oui. On a été surpris. Chef, il a coûté un azo voyager. Namona na mokonzambo ka isalinga bien soulagé nga nazaki surpris que Fachi atalaki be combat ali bi round nyon surtout isalinga bien na maman. Après si un encouragement, passeport diplomatique et bimi, il a payé une prime autour de ça, c'était quoi? Vous avez qu'à félicitations? Oui, ali bozo félicitations, pour encourager nga. Et puis à lobby que ceux qui a zongi to kutana bien batale la ngai makambo ya passeport diplomatique et puis surtout ngana kendela ki mingi pona ko senga espace pour tous ana déjà na projet ngana grand frère au toujours installé académie junior makabo pona ko encadrer ba jeune mususu bon ça l'envoie tous l'état a payé biso espace mais mokonzambo kaza pour déjà ba payé biso espace pona ko tonga eloko monana ko encadrer ba jeune qu'on organiser ma box out. Tant que tali boxe zo bunda libanda, na obiso tozo bunda.
différence c'est ça la place ni nezozanga biso par rapport à batalo tout ça dans poto ko mapena eloko toli déjà organisation na motema mabe po tout ça na ba bon preuve ane que biso tout ça ba bon te ke ka libanda ba cheka moyen na bango muki anje au côté ya poche ya mutu ya gouvernement te les autres ça le monde entier zo de la biso mais o ya biso ba konzi mbongo na bango ya poche te mais ya l'état bazana motema makasi ya koaider pour que jeunesse kende balobela mboka balobela congolais Congo partout dans le monde c'est la mauvaise foi na manque ya volonté et puis bazo cha bato place ya bayebi boulot ngote bayebi ndenge sala makate pour biso toko zanga terrain te toko zanga gym ya propre te que toko ya mamu pa lelo chaque jour on a ba champion minen na sala bango entraînement bayebi sakanga fallait ba ya Congo ba hôtel place Mohamed Ali à sala combat à s'entraîner hôtel à Fanda mais zo sala soni ki na komema bango wapi ba ko s'entraîner wapi ngai souci na ngeza na fana na mboka na ngana s'entraîner ka awa na ke bunda libanda mais tant que bando beng sa ba sparring partenaire ba paya bo bando s'entraîner wapi salle moko ring ezate matériel professionnel ezate c'est que ezana nous sommes que tout le monde a tous en mboka munene boy et toni bombengo mais tous na bisikate ya ko s'entraîner. Très bien. Projet d'avenir Ezanini, par exemple, à part au besoin de pour l'encadrement, à titre personnel, aux années là où nous avons peut-être apporter comme correction à boxe na biso, le rôle a eu chance encore ma place aux années là où nous sommes. Makamboze belé mais tema ki mboka na biso moko basali na noté moyen to na mususu zate. Ya on a besoin encourager nos grands frères bandits déjà, ou déjà dossier za na mesa fachi. Ok, assez à redonner déjà tout le monde qui va exécuter en gros. Ce qui est simbi de toujours l'andaloko. Mais pour le moment, tout ça, na soutien mon konzamboka, toujours la paix ba konzimusus, tout le monde va dans le dossier na mesa na bango, ba meka ko en contact na moto za chargé de façon que et le connaît que moi bango, tout ça na salle moko bien pour tout ça va partenaire va déjà prêt. Très bien. Ouais. Boxeur moi Azolando pour la toute première fois. Pour la toute première fois, Aza jeune à Bandi Box, to Azo linga banda mazo banga makofi. Azo landa yo komi modèle pour na bango. Caméra yango yo. Expliquer bango. Solo la na bango. Motiver bango. Bazo tala yo. Ah oui, koko manatinga, eza kisite, eza pe magite, eza ka boulot. Na ko se discipliner. Box pour comme niveau la lelo, eza discipline. Na moni passe mingi bato mona ka lelo net na fandi bona vesto na lati o kutu mpiana ka bamba pesinga lati singate na traverser ba moment moko o difficile koleka kutu na ba o bazolela a mais ils avaient kaka esprit positif et puis na zotala kaka objectif na ngana koma na salonaire mboka na na koma mutulobi. Très bien, ma discipline est belé lobio koma. Alors nous sommes arrivés à la fin, peut-être un dernier mot, te belé balandio, sepeli. Moi je ne peux que te dire félicitations. Merci. Au représentant qui mboka. Moi ni makambo léopard et ko boma son attention. To koma so to landa match à léopard faut likaya bo pembe bidwa mai. Potentiel ezo varier à tout moment. Mais la combat na yo, le tozalaki no na kati ya ring. Wow. Ti ozo beta makofi biso tozalaki. Nga nazaki na volant parce que nazaki na fête moko na ndako. Na luki komba na omona te na koti na internet na zomona ta katse kombe banda 21 zoka 21 era Kinshasa na raté ne so nazo tambola na komi na nzela place moko na moni ba TV na telemisi mutuka na ngai na kitisi ba tshos bazaki na ngana na kati toke ko vanda poto landa komba wana tina suka donc nazalaki na urgence ngabi il faut ça dit nazaki tellement na kati à chaque fois tomboli loboko na mona lokwa ngai na panzata journaliste dani boxer lo Tony. Donc, on a bien. Et finalement, on a gagné. Nayoka qui est sengomoko le quoi non nayoka te na makambo ko gagner. Na léopard non na sepe la bon. Ba léopard to sepe la roi na frein. Il y a match. Wana léopard la match. Mais oya yo pena na zoka kinga ye. Tony akufi bête. Et puis na sepe la qui félicitations. Merci beaucoup. Vous en avez d'association à Bossolo. Merci. Ce qu'on dit que vous en avez besoin à Bossolo pour accompagner yo à n'importe quel moment tu dois accompagner. Merci. Kendeli Bosso, yon des champions à Bisso. Nzambe akabola mutuna makam. Makofi yo za na ngwana ngala na ngoti. Makofi na ngeza munoko. Yo makofi no za ya maboko. Donc bota mwana moko za la ta boxer. Ou bien bon, bota ka ya mwasi ya muke.
Nape ça Yohan, babana na bango. Comme ça, bon père ya Yohan. Oya ko tumo la moine. Moi si à moi na ngai. Bon père à Ozala. Ça a été un plaisir. Un dernier mot. Merci à Kabamba Mpiana qui a facilité le contact pour la réussite de cette émission. Merci na bandeko nyonso ba accompagner yo. Na pesi bango mbote. Merci na moi si na yo. Merci. Merci pe na mwana. Kala mingi te po koma sou papa pour la mi balé. Merci, merci pour la maman. Na mona ki okenda kotala mama. Beaucoup tanga na maman nda yaki otala yo. Maman nda yaki. Ayaki nde kotala. Otongi na loko pour na maman te. Ah non te. Photo ko négliger source te. Talaka. Maman. Oyebi pa na biso maman. Maman azanyo ça ouais. Maman. Biso ba bala ka maman te ba sunga kande maman. Donc ça l'effort eza secret makasi. Ko bosa na dimte, pesa ka dim na église tango nyonso. Bosa na dim. Jamais. Na solo laki na Junior m'a dit ça, secret na epé dim. Pesa mbongo na musala nzambe. Ko bosa ne loko wana. Kanisa veuve, kanisa orphelin. Bosa na maman na papa te. Merci pour la soulever le kona na ko bosa na te. Vrai mot Christ ayebi. Mais ngai na système qui au Bible le bi qui ce qui le boka mo ba le pesi à moi c'est bate. Chitok. Merci. Merci. Alors un plaisir na wana na moni maman. Oh maman zotombola. Oh maman nga sanki biko la nzambi anu lama. Amen. Aïe aïe aïe. Oboti mwana. Pe mwana komi boye. Azo bunda azo beta baninga makofi mena miso abato. Ah, pe a gagné. Lokumu ya ndenge nini. Yango yo moboti zo landanga na tongo za na mwana na yo, pesa éducation na bana. La meilleure manière ya moboti ko investir na vie eza ko investir à travers éducation bana na yo. Lobi okozala te, to lobi okokola molembi à travers bana na yo okozanga te. Yo pe mwana kanisa moboti waza. Feta ba pare kozala kala mingi te na ozala na discours ya koloba pona baboti. Po baboti ba monaka et l'équipe passe. Moboti muso azolo baloba na nzela, mais zaka poazo eloko kopesa mwana na ye lobi okende classe. Sekro ba para ba sala poto tanga. Je pense que batebele muso ba ebité. Mais baboti no ba nyoko ba pona yo honorer bango. Honorer bango za kopesa bango ka mbongo te. Okoki pe ko pérenniser ba kombo na bango na bandoi, okoki pe ko se comporter malamu. Eza une manière ya kopesa bango pe lokumu. Mais soko za na mbongo pesa papa na yo, pesa maman na yo. C'est très important. Un plaisir. Alors nous sommes arrivés à la fin. On va prendre une petite pause et vous allez plus inonder na bakumba. Tout à la grande bakumba et baluki. Ndenge ba obetana. Je pense que Kumba à chaque fois Tony Azo Kamakofi Azo s'est rappelé kaka Azo ça les gars bien. Tobeta Tony ba vertige. Le Congo a gagné. C'est Martin Bakole. C'est toi, c'est Sango. Makasi eza pona biso ponza mbazali. En image, on va prendre Peter Kazadi deuxième round. Allez. À très bientôt. Agence MCTT, Maître Consulting Tout Travaux, Toelibino Maya Sikane Bolobaka. Donc, tu veux représenter Bino Chypre. N'engue ba parents et belé bazana souci à otinda bana libanda mboka. Démarche zozo 4 à 5 jours à Pamba, maximum 3 jours, 4 jours, 5 jours à Pamba. Démarche si vous ne payez rien. Boye na ba passeport na bino, botiki yango. Il y a des documents à signer, Toyokani, Tosali ba démarche. Frais d'ouverture des dossiers exacts, non. Biso pana biso oye otikika simple to bengio makamuno ebimi Toyokani nkewana montant to pesi wana vous payez au sombi billet mwana ki. Je suis un client qui a beaucoup dérangé Maître Kazadi. Malgré mes dérangements, il a fait un bon travail, il a fait un bon travail. Nous avons été aidés par l'agence des maîtres consulting. En tout cas, le travail a été très bien fait. Et nous nous en rendons compte maintenant, c'est vraiment effectif. Bobo Sanateke Ezande Bourse. Premier mois, logement na ezali na katiwana. Frais de démarche eza na katiwana. Frais académique ya ane mobimbe eza na katiwana. Carte résident permanent ya ane mobimbe eza na katiwana. Et puis l'avantage, monsieur Césali, celui qui a travaillé, à d'autres temps, à travailler au même moment, possibilité à les aller.
Tozali juste derrière Sabena, na boulevard du 30 juin, derrière Sabena, na avenue Kitona, na croisement avenue Kitona, na avenue du Livre, na immeuble Lengelo, 3e niveau. Hiro, merci à toi d'être venu. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci. On voudrait faire un petit coucou à Youssouf et Momo Nyangadou, voilà, depuis le Mali. Et Hiro, une dernière question. Comment tu fais pour avoir cette énergie avec tous les concerts que tu enchaînes, les avions, les répétitions, les studios? Quel est ton secret? Voilà mon secret. Doublez vos limites avec Double 7. Faites le plein d'énergie grâce à la gamme de boissons énergisantes Double 7. Composée d'une sélection d'ingrédients riches en vitamines pour un goût unique et un max de plaisir à chaque gorgée. Augmentez votre énergie et retrouvez toute la force et la vitalité nécessaires pour affronter efficacement tous vos défis du quotidien. Double 7, c'est la boisson irrésistible que tout le monde désire et que tout le monde veut goûter, mais... Ah non, c'est ma Double 7. Ah non! Découvrez vite les nouvelles saveurs Double 7 Light et Double 7 Cola partout au Mali.